Mais biso moni ba tebe ba landi bino net na minute totali Bishop Élysée aboyi même likamba Félix aboyi makambu ya ba opposant nyoso tout. To moni bokechu na mbaye bokechu wa yambo. Na moni ke lelo bokechu na yo pe bozo ba maloba moko parce que bo uteke sikama bino so bozai mutu moko. Mais pourquoi pas boko sanga na bino nyoso po ye pa boyi aboyi Félix aboyi Moïse Katumbi aboyi tout le monde bokechu wa yambo en tout cas émission ne leka ki na Diamant Noir TV a lobby pena ke aboyi makambu na bango nyoso tout. Maman Gisèle, omoni combat auto salelo libanda, ceux qui te longoli aventure to commissaire na combat yo, makambo nyoso esila. Mutoloko la bokechu to mutoloko la Élysée, ou en Afrique du Sud. Comment on a bango ndenge bazo changer langage matin midi soir, mais ça c'est la honte. Pour nanga eza soni. Ceux qui balingi bazala bien, c'est mieux ba comme au théâtre. Que ba ya ko sala ba aventure na makambo ba congolais ba okufa. Omoni adage moko na lopoto loba qui a trahira toujours. Ezaki na 2011 na mois d'avril. Tozaka na bokechu et pas na nei. Mutu moko benganga na Kinshasa na Skype. Bokechu je pense que so azolandanga a comprendre makambo nazo yebisa ye. Tango mutu wana benginga tozaki na volant toujours kende quelque part na bokechu. Mutola tanga benginga ibisinga biuza côté na bisi na zali banda ibisinga bizonga mbango na ndako na zala information mo na pesa mais il faut tout solongo na nzela Skype sinon Skype ebimisika to na sali tour to zongi na ndako na ye na gare voiture to matina boketu na pelisi Skype abenginga to sololi pendant 2 heures na ndeko wana na Kisasa atuninga est-ce que ozana mutu pembeli ngala bi na zala mutu tena fika boketu vanda neto yoka ndeko wana a expliquer nga mission nyoso Tshisekedi wana ko Tshisekedi comme na ba aventure sur sali binote a démontrer nga bi que papa wana aye na ba élection pour na ba aventure ayende ka ko aider Rwanda yo akozalani na pouvoir te aye no saba ba théâtre na ye boketu azoyoka tozaki ngai na ye wana Tshisekedi ya papa o ya mwana te na 2011 izaki ya papa tanga osama ba aventure wana ndeko wana aza muto aza na kati ba makambo wana a démontrer ngai de A à Z devant boketu. Na lobby de Kambo lelo bokechu olandanga a comprendre ezalaka na mois d'avril 2011 ayebisinga bi na moni ndenge botomboki na na vidéo wechi ainsi de suite vieux wana osani ba aventure il faut même pas bo sangisa komba la mino tata wana ayo sa théâtre bokechu ayo kaka après makambo ndenge bandi ko évoluer to récemment en 2015 ans toujours initiative tango Tshisekedi dandimi ba dialogue na ye ndenge ba bande ko lia bambongo na bona famille na ye toujours initiative to organiser manifestation to na Belgique oyo makambo cercueil nazaki parmi les organisateurs to comité organiser eloko wana et réussir une semaine après bokechu alika sali vidéo au senga Tshisekedi pardon ki asala kere ayo senga Tshisekedi pardon ya zamuta NT tango ba fanatique ya Tshisekedi ya IDPS ba moni ba attaquenga Canada États-Unis Afrique ba tia à côté eloko ya sala ki za déjà trahison. Parce que récita marche wana yemo ka isusu ayeko détruire rango. O to sali biso nyonso ensemble. Tanga sali loko wana et sali retour na mutu nanga. Eleki. To moni tango. Pourquoi na mutu no parce que le bien na mwambango et sali retour na mutu nanga parce que batu wana ba akize mbala moko nga parce que ya leki abimi na SM abimi na mosanto. Alobi ke balimbi sala bango ye ezaki nango asali ba aventure na ye. Ba vidéo sali. Bati ce que dit c'est ba takenga babi que non yo mutu ozana complicité ba bandi ko ba bozo bebele na ba Facebook na ba réseaux sociaux basenga même ba vidéo tango moncho soriano o bino robenga ke parere na komba Moïse Katumbi aye na poto Kagame atindi émission pour aya ko détruire l'ita diaspora ngana zalaki parmi ba 2 ou 3 premiers ba congolais ya ko alerter ba congolais que Soriano moncho azali moko ya Kagame abongisi ye po aya ko détruire l'ita diaspora. Bokechu na sentiment ya ko soutenir Moïse Katumbi aleka na vidéo afinga ba mama na biso asala vidéo na alimia Bokechu aleka finga ba mama na biso akomo soutenir Katumbi alobi ke nga naza muta N biso tolingi unité te ya ki asali unité na bato wana le même Bokechu to ko mona na mozito tu as raison ni na mbela ka mozito te a expliquer qu'on a Diamant Noir. D'accord ça va mais tango ba bomaka arma oyo ye chaque jour alobelaki na ba vidéo Mozito azaka premier ministre Mozito mwana ya Mozito na mwana Bocha ba boma bato na boulevard du 30 juin 8 personnes en accident bato na ba lekaka ba dossier lekana ngo inaperçu
le même Bokechu to moni aleka sali vidéo alobi ke muto ko attaquer Félix a okutana na ye tout solo lati na yebite so monango oyoka ngo to mona oza muta media ke ya zana Félix muto ko attaquer Félix a okutana na ye sko ba aventure nyonso wana salaki lelo so akomi ko attaquer Félix to akomi ko attaquer Soriano aza ko attaquer bona raison nini parce que Monique alobi ba otambola bien te bazo bongisa mboka te ya lingi mboka za toujours malamu yango azongi na maluka yango nde na lobi boye omoni makambo to sa ya Congo soki biso moko to komi série ba Rwandais ba considérer biso te parce que ba yiki to sérieuté on peut ce exemple mutulwa José Makila soki to libéré ki mboka en 2011 to na 2012 to na 2013 bolinga ki pe bo China palmarès à Congo bo combien na livrette abundela ki pe mboka zala ki pe muto alitela ki mboka mais tala lelo Makila identité ya congolais. Donc, l'aventure nyonso wana oyo Bokechu asali tiko finga ba mama na biso na intérêt ya Katumbi. Aleka lobi ke bozo ba mama na bino bo mema bango ngwana ke mala ba na sima. Et ça na vidéo pour na a protéger Soriano Moncho. Ton moni mutuloko la Élysée Afrique du Sud aina Bible là c'est plus grave. Tango nga na mona Élysée na mona ye na vidéo na benge nesi na ezanga odo abandi ko sepela. Mbala moko ayipsinga non naza awa nazo kokofuta ndako te. Ça c'est la vérité parce que nga lengo raconter ba mensonge te. Na si bon d'accord ça va comme on a la difficulté en Afrique du Sud chaque mois nga na mando bakisela ka 100 euros 100 dollars pardon maximum ceux qui naza lango te na peso 50 au contribuer na loyer. Na bandi ko salango mais jour na mona Élysée a changé discours na internet. Élysée a bandi ko finga na internet. Na mona ko ndiza yete. Na zui même téléphone na benga yeme makambo yipsanga na comprendre kate. Na tuni na bi ah balati longino to ezayo mais biloko loba nanga na regretta yango no moni combat senga ko bolimbisa après bon omoni lelo oyo soki otuni famille ya Rossi mama ya Rossi na ndenga perdre mwana na mobali oyo leki ya Rossi aza lelo na ane bakanga lelo pecho na za porté disparu soki oki ko tuna yo bi bon moto abomela ko ba Rossi ko limbisa ye a répondre oni. Donc biso ba congolais to considérer combat oté yango no moni ba aventurer le quoi ba Élysée ba Bokechu ba za ko embrouiller ba na diaspora et bango nde ba fragiliser lito biso to sali na diaspora bango moko ba mobiliser ba congolais bango moko ba elisusu ko démobiliser ba congolais ça c'est plus grave oyo bino ba congolais bo mona le quoi aventure or que ba bazo kufa soki to komi sérieux na makambo yo te to ba no mona ka ba aventure omoni na ko yebso loko moko omoni ngula zanga nyama moko alingaka bosoto mingi pe azaka salite mingi avandaka mingi na poubelle akendaka kolia bandika partout komona yazo partout mais soko zo observer ngulu okomona er moko ngulu ngo akiosokola pe na mai omona ngulu pa koti pe na mai na bando mona omi na mai makile na bandal omona ngulu akoti na mai akipe na sukoli nzoto omona ngulu abimi propre mais soki obandika ko observer ngulu omona azongi suna potopoto eza batuwana lelo bazo critiquer lobe komona ba isu ko soutenir batuwana et comme aventure tout so makambo sérieux ba congolais ba sili na kokufa ba rwandais bazo boma biso oyebi tango ba faux politiciens on a ba yaki ko envahir diaspora nazalaki parmi ba première personne on a bandé ko alerter batuke bato yo ba rwandais ba tindi bango mission ba ya ko détruire combat ya diaspora batu be mando traiter na zamuta haine to mona lisanga bonganga Bokechu sala na vidéo yote asala na vidéo ya yambi ndeko ne équatorien ana mongo ba ndo sola na bango mais lisanga bonganga tanga zongi na kati ya major ba nommé officiellement na ba Rwandais Bokechu aleka ndo finga non ça se fait nulle part maman makambo to sala lelo ba congolais musu ba koma mona biso to ya sérieuté à travers na bango parce que ba ndo mona biso na bango ensemble donc tant bazo mona odanzo ah bino nyoso bo ka ndeke moko na kutana na ndeko moko quelque part je sanga bi ah ngana komana nga otala ba Bokechu na Élysée kapona sekaka. Là, est commis déjà grave. Parce que ils allaient place batu bazo kufa. Moi, je préfère Congolais Oyo à trahir neno teto marché na ye que Oyo à lekaka azo sale la cabine ba aventure a commis le kola ko sala comédie. Omoni ba Rwandais ba bomaka. On a tenu une question na bien odombo pourquoi pas boyo kanite bozonga bino nyos lokwa baninga pe bazolanda kasi maloba ndenge yo lobi ke maloba na yo maloba na bino tant mususu ekomi komonana. Pourquoi pas bosangani pour bobundela mboka elongo to msuba to ba bebisa soutenir ndengo lobike bande comme so bazo bebisa Gisèle omoni Jésus Christ
parce que ngana lingake mingi pe na kumisaka ye parce que ye azali mo concept mo bikisilanga donc ndenge bande comme sous balbako bango makambo yesu te nga naza chrétien j'ai accepté Jésus Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur omoni Yuda sitanga atekaki Yesu Yesu azongisaki le soutien mais kaka ye moko Yesu alobaki tolimbisa mbala tuku sambona sambo mais tango Yuda si ayebaki ke non tipo loko asaka miracle ngana ki nanga récupérer le contre lokoso lokoso muyibi azaki akizateur kande to mona comportement bato wana tango zimbongo ayo comprendre que valeur mbongo ko mukena valeur muto yateki alinga ke ozongisa mbongo babi non kena mbongo na akufaki avant Jésus jamais Jésus a yebisaki bato bon bozongise kaka tozala na omoni komba oyo soki tozo continuer na ba aventure wana bobando zala bosali 5 pas en avant après bazongisi bino 10 pas en arrière tu te rends compte marche ya oyo totiaka Tshisekedi na cercueil et kitisaki tata wana ya aventurier wana Tshisekedi akitaki Tshisekedi ayaki ko étouffer combat ya diaspora et loko wana ezaki na réussite moko total et loko nini ekotaki bokechwa to sa ba aventure wana oza sir pena ke kolongwa ba Paris kozwa ba voiture ko tia ba essence ko futa ba péage ko kendeti ko sala manifestation wana to silisi manifestation to zongi mama oko tout à la nzelo kufiti eza ba risque et loko bo sali na ba ninge réussir comment yo ko sala sentiment na yo o détruire yango yango no moni lelo na ko yebisa yo tant ba congolais bazo ba ke obo sangana tozana ba résistant ebele ono bomona mona ba réseaux sociaux donc ba oyo ba teki discours ba oyo ba sa théâtre ezana ba congolais baza conscient ba rejoindre biso na kati makambo tozana bango c'est mieux tozana bato molili po ba ambouiller sous bisoté que tozana na bato bayaka osala spectacle na ba vidéo bayaka ko sala système oyo voyeurisme ba mona ya zoloba nzoko makambo zoloba na bato ba sekango ngai ponanga discours na bomba tika na ko na bango baza ba congolais baza na droit olobi la Congo ngana ko pekisa bango te mais place nga to na bande ko musu tozali to linga so bango te parce que soki ba ye lobi tango bato na susu ba kotinda bato na ba mususu ba okende comment mutu kwa bokecho ndimino katumbi soriano mais comment ofinga ba mama na biso toko kato maloba pozo continue ko loba batunde comme sope baloba kati que CCDP bandi mara mutu te donc odombo déjà tant tozo ba CCDP tozo mona yo mo président bondi mara mutu te donc pona bino batu nyonso bazo bunda mabe sauf que bino ndembo bunda bien est-ce que bande ko na neti Bishop Élisée to bokecho yambo esi bo bengana ta na téléphone biso bango te likambo sali falo sala ngo boyete osala ngo boy na ndenge na kati ya komba pona obunda ya kamboka omoni ngai naza mutu moko nazala ki sociable na makambo oyebi tango ba photo na ngai ya libala na ngai bimaka oyo libala ne kufa wana chatumba sala ba vidéo moko boy na YouTube 3 vidéos à yekuto à détruire le konanga wana sala ba vidéo à loba ba insanité moko du jamais vu jour moko na Paris na kenda ki epa ya pasteur Francis Lola na bandeka koleka na koti na kata boutique na ye tout un coup na moni chatumba a dit londolé churambo ma bakoti bala mon temps na moni chatumba na zaki vraiment la colère na bino na zo maîtrise parce qu'ils aient place à bateau na posé chatumba question na tuni chatumba 3 vidéos yo sali pona ko détruire libala wana na uchi ko sala effectivement détruire rango yebisa nenonga biloko nyonso yo lobi ndengo traiter nga na bande ko violer bateau ainsi de suite yebisa nga vraiment ezali odon oyo to odon mususu azam quelque part na yebiete devant son meilleur ami Churamboma Adi Londolé pasteur Francis Lola j'ai cité au moins 3 noms et na bande ko mo bazaki na au moins 4 na yebi ba kombola moté mais bazali ba congolais chatumba fuka me bisinga bino dolimbisanga na bando salanga ka spectacle na bando sala baise non je te dis la vérité demander à dire Londolé aza moto bozala kanaye tout na c'est les bazo ka biso to tuna e po biso to tuna ka to tuna di na Churamboma donc na 3 personnes na ko constater pasteur Francis j'ai cité quand même son nom sans son autorisation mais na ezaki pa nae Churamboma na di Londolé chatumba bisinga bino ba vidéo nyonso na lekalanga na finga ka wana ezaka pona sala baise limbisa nonga mais tango ya leki na vidéo ba millions nyonso ba congolais ba landi ba vidéo à travers 5 continents ba éviter que chatumba sa banda ça la baise
ezaka pona anuire azosala buzz na ye pona na kombo ya mutu ndole bozalaka na ye tuna chula ngoma moto pa yebi passer Francis lola tuna ye ezaki pa na ye nga na kosaka te nga so nakoleka te na bando kosana bando kote bedisi non parce que dans ma somme muta le kalobaki na osa na buzz na nga yango na tangi kombo dombo ça se fait pas nga la bimisi mbongo na poche na nga na sali effort na quelque part yo leki po o détruire ango o leki no ka webisi nga ke no na limbisa yo parce que ndenge mandeko lobanga na violaka batu ndenge mandeko lobanga nyosto wana na bandeko linganga na sala belle c'est tout ça na sali vidéo na tangi kombo na batu ba ngo maman quel choc mutu ndenge wana ko sala moninga parce que mutu ndenge wana yaki alobi abundela mboka pe mutu ndenge wana yai azana komba pasteur yango no moni komba na biso tango eumeli et pe singa iso expérience ebele na ziba choc monsieur pas ba congolais ata bokechu to keina na boîte de nuit akio sala aventure na PD sanga na yeba tant na reconnaître le ko na PD bando sanga na voiture nzoka bokechu solo la kina PD ngana bana PD wana ngana yebite tango na tomboki na kitisi PD na kati ya voiture bokechu na droite na bando la na lamushi na bi mema kamni PD azo contrat bokechu avandi ni tina koti PD na koti na hôtel mort na porte de la Villette 2 jours après bokechu aleki na vidéo abike oda yake komba ya Lukabasi eloko ngai na ye to swaneli likambo mosusu ya leki na video ya bando kosa makambo mosusu na kufela leki nanga abengi nga na telefone abi nazo ya Paris naza na Paris na ya matanga nga na zelao bokechu premier jour na monité deuxième jour na bengi na telefone na j'étais répondeur na bengi Chims j'ai cité son nom Chims na bengi Chims na Chims na Chims ndeni 2 jours ngo bokechu alikite to lamba ya ba mikate na moni yete abia justement nazana bokechu azana passer na téléphone Chims azoke na téléphone si bokechu abia iza o don joie kasi bokechu abi oh bonga tena ngi matanga nete est-ce que ngala na la musaleki nae so na matanga nete na yete déjà na benga ki ya Chims abi oh mais o don joie ko na téléphone abia na lobi akati téléphone 2 jours après aleki na vidéo abi odab mana mon sarma donc pour à se camoufler na likambo ya salinga a sauter premier na vidéo a leki abandi ko finga nga biki na bana filo quel choc donc son azaki mobilité okomona pe mutaki abari mutu ya ono moni eloko to sala elonga na ko sala sur la sentimate na yebisio ba preuve mususu na leki nango exact danger comment ko pesa moninga no PD nga na yebite yo zo solo na PD nga na mona mino na musika mais so ye pembe nango solo nga makama mususu so ke pa PD obino odo ndimi so mbela so masanga tombela PD nga na yebi même pas en plus na PD a kota na voiture nga 150 a côté maman na loinga la bimisi miroir na sima bandi ko tsala ko tala elongine mais ba insanité PD on a je te dis la vérité ba insanité PD a komi koloba nga na vandi nazo siko na yiko tuna PD na bi mais makambo zo lobo zo yebisa ngo nani ayebisa nga me nazo yebisa roti yo des gens dimaki ke nga il faut jouanga natala boketu na droite nanga comme nimba yo des gens mona mutazo nimba zalaki normal ya ono moni batande ngona bako bunela mboka te mama tango zo ya na vidéo oye ko finga moninga no loba likambo ezaki vérité o moninga lelo na ko ete poni parce que nazaki na vérité tout ça mibali ce qui yo kenda quelque part nga pe na kenda quelque part mais lobango est-ce que comment la chose qui yango na kenda na ndaka boketu na linga amade sous trois plan préféré nanga na ki balamba amade sous na les bien allez comme na vidéo a benganga modero ça c'est très grave likolo ya biloka kolia oyi ko traiter moninga no modero na nga penza na ina koza modero ya on biloka ni wana nyostu il faut za la musique ta résistance pas ça la ngona mawati soko zo sala ngona mawokufa tala likambo na ebisio wana tala likambo ya ndeko nanga na perdre ndeko nanga naza na choc na uti kokufela na kufeli ndeko kutu bakunda ki ete na vandi penza na se ba yuyu bato bele bazalaka yo ibengi nga yo moko zo ya matanga na moni oyete premier jour deuxième jour na s'inquiéter na bengi yo répondre na bengi Chims bozana e parce nga ndeni ya comité oyebisa ata na ye matanga teske na la muskaleki na ye alobi na nga na vidéo 2 jours après les kisiko ko salela nga vidéo na Congo Mikili abike odon abimana mo sarma aussi longtemps kamba somo batunyo so bayo kam nazoya ba congolais mingi ba comprendre pour na lobia lelo aussi longtemps le seul résistant filo azana zolandanga bana arma bazan ba landanga le seul résistant oyo nazaki so na marche na Bruxelles no benga na téléphone abi nazoya bana balinga panaché na sombi mo panaché na juma muscador na koma kuna zo mo panaché moi 50 € sombi la mo bana eloko
nando sala ngona cadre ya makambo to sala so na silisi na tourner pe voiture nanga na kei mutu oyo filo azana na yebi na oloba ngona video na ndenga mabete ayebi ke bana oyo ba liaka mbongo ya odon ate ezalaki ya ebelete mais juste nando sala moko te na bango salango moko te kutu bani susu bana kokendo beta tour kuna balingai mende ko moi leka na bo tanga kombo leka pa na ngalo bike abanda koketika yo ti kuna na ndako wana ndeko c'est qui ça Chatumba ouais ça besoin tanga ba kombo bazute Chatumba na vie na yetu tambola na ete na za pasteur te na pasteur te kaka tuna adi londole na churamboma osolo na bango bango bazaki wana bike nyoso ndalo ba eza lokuta mais comment bloka ni wana o diaboliser moninga ba video ni tika yo na réseaux sociaux biso to longola na diamant no to mwana nanga mobali jour mona bokecho finga nga lela afinga bi papa tout mais sauf ces messieurs tous en bana de ba koli balanda makamu nyoso yo comment ko kabila moninga na o PD na boîte de nuit en plus ngai moko na kende ko tika sala playback ba bigi yuyu kutu ba boya ki ba bi bokecho sala playback tenga bi non to tika nga mona ko tika nga mona kende tika na voiture nanga boko sabilo nga na boîte na siliki na za moto yo ko lika na video to ko ba keno o beti masolo mususu aiko beta masolo mususu ka po détruire moninga na kufeli ndeko naza na choc ato yi matanga te yumto pola musaete mais zalata na façon to na manière ni ko répondre moninga non na ya quitté parce que na zo mo contre-temps o yebisa moninga ki o d'ailleurs ata na yi matanga te na la musaleki na été d'ailleurs na ya quitté tim sa yebisa bi non aza na téléphone zo ka bien ayo ka na bango tu wana bango tu nani déjà les cas est-ce que mobali pena ko ko leka lo ba biloko ndengwana un vrai job penza o avani na kata porte place baboka biloko lia ayo sa motuke ozaki olia ki made standard kuna ngo za lokwa modelo ozumo ante mutane ngwana il faut vendre na village na mboka porte place biloko lia baboka ngo izala kata ngaso na leki made so show parce que na linga ngo comment yo lo ba na vidéo